Voilà, chers internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site ESP Media. Quand on parle de l'ESP Media, je vois directement Papa Edo Amani, notre boss, que je salue à passant, et na bossanité Mama GH kuna na London, na pesibino bambote, lelo tokiti awa na limité wapi epai bandeko na biso basangani pona kosolola na tina ya parti politique oyo ebengami na DII oyo esangisi pena ba mama yango toye toyoka bango mwa muke tosolola na bango toye ba likanisi na bango ezali objectif na bango ezali nini po ba parti politique yango ekobota makaka ba AAC qui voilà yango tosolola muke na droite na ngai tozali na coordonnatrice ya Moamba côté opé toza na coordonnatrice ya Lukunga et ya Lukunga voilà to kabwana bango makanisi na sima toza bandeko na biso oyo baza na sima baza wana pekaka ba opesa biso oyo bango bazali na kati ya parti to sola na ona ba mama po yali penza mingi nde ba mama d'abord ya ba peuple d'abord te mais ba mama d'abord. Bonjour maman. Bonjour papa. Boni santé. Santé za malamu. Voilà, les loto et awa, tozonga pa mama sima, kombo nani et puis ozanani na kati ya diu. Kombo na ngai mama Mado, na kati ya dui naza coordonnateur ya limité. Mama Mado, voilà. Mama Mado, awa sko biso pe tozana limité. Objectif ya réunion ya lelo ezaki nini? Objectif ya réunion ya lelo ezaki to expliquer ba maman importance ya parti na biso. Parce que parti na biso eza parti moko ebotami sikate. Eza parti moko existaka depuis kala. Mais eyebana mingi te. Yango lelo to bimi po eyebana na kati ya bandaku bisika ba mama bavandi batala biso bayeba ke non parti moko bo efungwami pona bama ezalaka sikoyo ebimi pona ba mama baya ebele to tambola na bango elongo na makanisi oyo toza nango pona parti na biso. Voilà, merci beaucoup. Tozongi kotoyo et pas ya mama Nabiso, mama kombo nani? Kombo nanga madame Emerance Dianjo Kitumbu. Yo zanani na kati ya Diu. Naza présidente ya district ya Lukunga na parti na biso DII. Voilà, maman, lelo réunion ya lelo yo po yeko participer à na kati ya limité, nini okangi na réunion o ya lelo et salemi na kati ya limité. En tout cas, réunion où il est na kati alimete parce que nazwa ki invitation na ndeko nanga madame Mado pour na été le bamite ke ifona zaka mpanzi naza na district ya Lukunga nazalaka kumna esengela kina koma pe na kati ya ngomba na ye poto e bandenge nini ya kosangisa makanti na biso ngana ye pona kotombola parti na biso ekende liboso. Objectif na biso lelo ezalaki ke tokutana ba maman to soana bango te expliquer bango d'abord parti na biso ezanini et puis pour sa parti na biso ezanini na ko sensibiliser bango pour na manifestation toza na ngo le 30 juin nyonso wana ezaka pona koyeba ko sensibiliser ba maman bazala liboso pour na parti na biso ndenge lobi DUI eza la démocratie universelle inclusive. Donc ezo senga que maman d'abord comme dit ba slogan na biso la femme aux commandes. Cela signifie que Batanyo c'est l'équipe na mboka na biso to bandomo na mingi ka mibale les hommes toye ko se retrouver que non mibale pe ba kosi biso mingi et comme biso tango pe basi to telema liboso po to zwa ba responsabilité wana bango ba kokaki te biso to sala yango pe kinde malamu comme on dit la femme sage bâtit sa maison et on peut biso to simba penza ki bokonzi wana po to kenango liboso et puis na sepela ki mingi na réunion au esalimi mukolo ya lelo esali penza bien pour na ko sensibiliser ka ba maman. Voilà, merci beaucoup papa ba kosi biso mingi bongo siko mama Mado yo pena ozako ozo pesa biso elika ete bino ba mama boko sa biso te. Biso ba mama te kokosa te parce que ceux qui mama zo kokosa ta ke nanda ku mama zo kende wenza zo koso monke bato ba bandolia bien te. Mama kokosa nda kuna ete akoyeba ko gérer nda kuna ye du fait que lelo ko pese mbongo ya wenze akeya sali wenza tika na mbongo ndam abombi mbongo wana pona nini jour yo kozanga aobimisa mbongo wana asaleli yango
donc aza pe capable ndenge azo gérer ndako na ye wana ndenge pe aza capable ya ko gérer mboka na biso yango nazo senga ba mama ebele baya elongo na idée na biso to telema to travailler parce que tant balobi que les femmes au commande tout ça le 8 mars tozo fêter ngo pona parité wana ezate po mutala taliputa après liputa longo li abwaki le 8 mars indépendance en auto fait ni parité auto fait yango na parité eza o wana te parité eza que non place oyo mwana mobali azo gérer ou soit place oyo président zali moi c'est akokipe ko koma place wana ko gérer pe mboka na biso tina nini to fetaka le 8 mars yango wana yango il faut ba mama batele pe ba mama bazala pe ebele na kati ya ba parti politique na kati ya ba bisika ebele o bana mibali bazali bazoko kamba mboka oyo ba mama pe bakota nanu bakamba totala nanu ndenge ba mama bako gérer mboka na biso. Voilà, merci beaucoup. Kasi tomoni pe so tobi total na moi histoire total ndenge batu pe ba ko kamba tomoni ba wenze belé ya minene ape basi ba ko kamba ngo mais so total mo na pe ka ozando ngo pe ka salité liberté za ngo pe ka bongo siko différence nini ko sala lobby so ba pesi bino commandement wana to commandement ngo na kati ya DUI ezo senga ka ba o batangi ba licencié ba gradué to ezo senga banani na banani lokola basi. En tout cas, merci pour la mutuna otuneza ya malamu mpenza. Question otuninga que parce que na ba wenze ozomo na basi bazana ba place na meza saité parce que baza sous contrôle ya mibali. Mais to longi contrôle wana te que moi ça zaka contrôlé par mobile appelle ça ka injonction que ça la boue parce que salité wana ozomo parce que le temps que bino mibali bolingi corruption mingi ya wana les autres na kozo obligé ngai il faut na sala oyo lingi pour etika la ka bongo mais si ça dépendant que non ya ngai moko e kozala lolengi wana te ya on tozo senga vraiment na moi signaux a télémananu yo moko d'abord yeba na importance na yo parce que tant qu'on yeba importance na yo moi si je pense que au conseil que non quand je suis femme je dois faire ça que cause na surveillance en mobile il faut y attendre ça non on ça ba biloko moko eza vraiment normal te mboka te. Merci beaucoup na yanona wana tokokota pe moke bande komibali bazana sima awa toyeba pe bango awa mingi basi liboso siko bango présence na bango ezali nini na kati ya parti oyo pe ba structure ya parti ezokamba mandeni mbote ndeko mbote papa kombo nani kombo nanga Alain Mulumba. Alain Mulumba za nani na kati ya parti wenga naza chargé d'action na kati ya parti. Alors lelo tosangani awa pona to accompagner mama Mado na district na ye ya Limité po to solola na ba mama to yebisa bango peu importance ya ko s'adhérer na parti oyo comme wa parti eza 2 UI oyezo lobama démocratie universelle et inclusive. Alors, la démocratie universelle et inclusive est que Montunion soit libre à kokota na parti de démocratie universelle est pour na batunion so naba mindele naba pour votre information parti est presque installé partout dans le monde entier, même en Belgique, en France, partout batunion soit na toute la catégorie qui est la congolais mais ça pour na batutu mais awa toza installé na RDC beaucoup plus nemboga na biso nde place tolingi ki ba mama ba yeba qu'est-ce qu'il faut jouer, quel est leur rôle qu'ils doivent jouer dans la société et inclusive eza pona batutu bao batanga le rôle mboga na biso le Congo nous appartient à tous, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception que oyo aza par exemple cheke oyo atanga te donc ye azana droit ya kozwa kato ou bien par na ye na kati ya Congo te. Donc objectif na biso eza pona kosangisa batutu ba congolais nyonso toute catégorie confondue base à la bayeba que ils ont aussi leurs droits et ils ont aussi les devoirs à rendre devant l'État et ils doivent aussi bénéficier de tout ce qui est comme intérêt nakati ya moga oyo bazwa ango nde lelo to ye ko accompagner ba maman to yebisa bango botelema eza tant na bino pe ba maman ba papa ba kosa mingi ba papa balia ba papa to kosa mingi na yo
bah papa tokosa kosa mingi pour mieux dire. Alors voilà, nous sommes là, on appuie le maman. Cela ne veut pas kuluna lelo ekotiti na bana basi. Mais La télévision bana basi bakomi ba kuluna bazokata na ba gilette. Pourquoi? Parce qu'il manque quoi faire. merci beaucoup. C'est là aussi, je vais insister par là, cela ne veut pas dire qu'on exclut catégoriquement le papa, non. Lorsqu'on parle de DII, nous voyons les qualités. Lorsqu'on parle de les qualités, cela veut dire le partage équitable de la gestion de la chose publique. Lorsque tu as 500 députés dans le Parlement, il faut normalement à la peine à 250 mamans et 250 papas. Alors pourquoi aujourd'hui mais pour baza 250 il faut pas pousser il faut pas ya les objectifs ya d'huile lo et pour ça ba maman il y a temps mboko na biso epesa bino pe cette opportunité ya kozala ebele na kati ya parlement. C'est pourquoi nous sommes venus vous dire, vous le maman, venez adhérer dans la 2II. Nous sommes là pour vous soutenir, nous sommes là pour vous valoriser ce que vous avez comme talent, comme capacité intellectuelle ou n'importe quel genre de capacité. C'est ça notre objectif que nous sommes venus aujourd'hui interpeller le maman. Venez nombreux, adhérer dans ces partis où vous allez voir que le changement peut intervenir comme ça. Nous avons marre de la corruption due au papa. Les mamans peuvent au moins avoir ces cœurs-là de bien gérer, de ne plus corrompre, de ne plus voler. Alors, nous avons besoin de vous en tant que maman. Voilà, merci beaucoup Boyo Kibino Makanisi et pas yande konabiso Alain Oyo autiko pesa biso objectif penza ya parti et topusani côté Oyo nde konabiso peut se présenter. Bonjour papa. Mbote papa journaliste. Kombo nani? Ngai kombo na ngai ezali monsieur Albert Dimanja. Monsieur Albert Dimanja, nini okoki bakisa na tina ya parti Oyo? Ouais, nani na wiko bakisa na mwa muke baninde ko nyonso balobi po nyonso si to lobi po dei ezali pona ko promouvoir bana basi eloko ezo senga na bana basi o bazo ya pe na dei yo peno ndima pena poste ya gouverneur yango siko bazui mame Merance ale kalboso yo tikaliwa. Oui, azana pouvoir ya osala pe lo wa ngai lokola ye azana makoki wana ngape azana makoki wana lokola ye sengi asala musala pona dei ekende liboso pona mboko ekende liboso tokopesa esika wana akamba po biso tokambi tomoni solution te. Voilà, merci beaucoup biso tokambi tomoni solution te wana maloba yande kona biso Albert oyo auti koloba tozape na ndeko na biso aza mopanzi kuna akopesa biso kombo mbote pas journaliste kombo na Adonis Kabeya. Adonis Kabeya. Awa toye awa na kati ya limete yo poza moko ya membre ya parti to oye kaka ko assister. Te naza moko ya membre ya parti oyo ba travailler kana Alain Mulumba oyo za lokola chargé des actions pe lokola coordinateur ya DUI. Voilà, sikoyo nini okoki kobakisa na o nyonso tu bandeko basili koloba na tina ya parti na biso na tina ya parti oyo zo promouvoir plus les femmes. On a koki kobakisa ezali tout simplement ko lancer le sous un appel oyo kozala simultanément pathétique et kozala sans complaisance à l'égard ya maman ya mwasi eza tangu na bango. Alors mwasi à se sentir marginalisé du sous-souté, à se sentir vraiment délaissé, à se sentir vraiment opprimé, à se sentir vraiment délaissé. Il est temps vraiment qu'elles viennent ensemble avec les autres femmes qui ont déjà précédé, qui se sont déjà intégrées dans la chose, ensemble pour que la mboka. Il est temps que la femme aussi soit responsabilisée. Il est temps que la femme puisse agir. Il est temps que la femme puisse émettre des idées qui seront concrétisées et prises en considération. Voilà pourquoi appel OESA vraiment lancé à toutes les femmes. Oyo basé se sentir vraiment que non basé sur na place na mboka na bangote DUI oyo aye pour na récupérer basignon wana quelle que soit la catégorie. Oza mwasi oyo asala ka bilanga oza mwasi osala ka musala nini vient DUI azo benga bino nyonso aza na posa bino nyonso bosimba na maboko tokende
liboso mpona kotombola mboka na biso. Voilà, merci beaucoup Toyoki Papa Oyo baza vraiment ko appuyer bandeko na biso ya basi wana tokomi vraiment na suka ya émission na biso et après awa bokolanda nini o eleka ki na kati ya réunion et tozongisi micro et pas ya maman na biso abengisi biso lelo awa coordonnatrice ya limité to ya Moamba maman nini okoki koloba lokwa message ya suka nazo interpeller na basi nyonso oyo baza intéressé na mouvement na biso parti na biso baya ko s'adhérer ceux qui balingi bazwa biso babenga biso na numéro 085 90 610 36 donc 085 90 610 36 benga pona ko s'adhérer ou soit toza mituna ya kotuna otuni biso to ko répondre yo. Voilà, merci beaucoup. On a ce numéro Zopesa. Et ça, il y a coordonnatrice, il y a Moambato, il y a numéro officiel, il y a parti. Non, et ça juste pour la limiter. Merci pour la précision. Maman Nabiso, Lilobasuka, oye bisabiso. En tout cas, liloba ya suka yango totai sibino ke papa penza bakosi miso mingi par rapport ya acte mot euto le ka awa ya viol et salemi ya mwana moko ya 13 ans. Et puis viol wana esalemi na individu to baza na eloko te esalemi na bana oyo ya bakonzi oyo bazokamba mboka na biso et chose grave problème wana bazosala yango c'est comme si rien n'était kotala pasi ya mama neti nga na boti mwana mwasi na âge à 13 ans bazovioler na bana ba ministre bana ba sénateur et puis ba justice na biso ya Congo ezosala musala nango ndenge elongo bani te bazolinga likambo wana ke elala na sepo na nini yango tozoboya vraiment. Et comme si yo papa bazo kamba biso tozo sepela na yango te tozo senga pe na ba maman parti au te parce ba mususu nga na ibolo ba français te on parce nga na tanga te parti au 4 langues nationales yango nyonso eloba maka soko eba ta ko loba lingala te eza ndeko moka ko bozo ba kikongo ko yokwa ako traduire biso to ko yoka donc tozo senga ba maman boza ya ko telema parce que nga vraiment na yoka kanda e na mona biloko mususu eleka na mboka na biso ba ndeko na biso mibaye bazo sa et puis ça nga kanda vraiment mais kanda wana ekosila mukolo o biso to kozwa mboka wana pe to dirigeango j'espère que bako sepela na makamyo selekana. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tout le monde appelle Lelo comment dirais-je, président Yakour, Azapé Moisi et Osala Pe bien, tout le monde appelle Lelo, ministre, Abimi Pe Moisi na Congo et Osala bien, tout le monde est déjà exception et Salemi déjà à côté, il y a Assemblée nationale, Maman Janine Mabunda, félicitations. Est-ce qu'Azapé na parti Nabino, Bobenga Gaye? J'espère que nous te félicitons qui est à cause de l'invitation, de cette invitation. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Pour la maman Janine, tu sepeli vraiment la poste en azui. Mais là, quand tu singa la maman, quand elle a attaché na batuana, baza batu moko baza infection moko ya mabe, bako contaminer yo. So ko zo ka bango mingi ko zo virus wana, ko bossa na rôle na yo comme moi. Si tu zo singa na yo maman, zala maman, tambusa mboka selo poste oyo zui. Ko yo ka bango wana te, baza ba virus moko ya mabe batuana. Donc ba nyoko biso mi, to féliciter yo vraiment na poste wana. Tu ngo sala musandi ngelongo bani. Voilà, merci beaucoup et Tokutani très prochainement. En tout cas, na ba descente nyon surtout, ba manifestation nyon surtout il y a parti Oyo DII toko zalawana pour nous présenter bino. Oui ba. Ina meko baksa mukende ko papa journaliste meka usikize ngapona katio maloba. La ligne juste ko meka ko bakisa na bato peut-être bazolanda biso pona mbala liboso ba DII ezali na initiateur na azali président comme on a Enoch Ngila Aza seconde na CGA Nezia Basende Aza na Belgique et puis a na Kisasa a tozana maman Jacqueline Bosekota comme CGA des places moi administration ezali moi makambo ya misusu o esengeli ya koyeba na Kisasa a ezali ke DI ezali kaka te na limité DI eza na 4 districts ya Kinshasa a tozali na district ya Lukunga, tozana na district ya Funa, tozana na district ya Moamba, tozana na district ya Funa, na ya Tchango plutôt. Donc na Kisasa na Kisasa ezali géré par maman CGA Bosekota Jacqueline. Na niveau ya Congo nde tozali na kokamba na maboko ya maman Nezia, waza niveau ya Belgique, basi comme CG. Merci.
Merci beaucoup na ba précision wana bolandi eza parti ya mukete eza parti vraiment oyo mamanyo surtout partout aux alliés dans le monde contacter bandeko et ça la bien pour mboka force nango ezaka nanu batu pe parti force nango eza batu boya na ba makanisi na bino loko la basi oyo boyi ko kende pe na ba prise de décision boyi pe ko appuyer parce que ce totali bien bat ba voter ba député wana mingi eza pe ka basi poto tout ce totali bandeko na biso mibali tokufi mingi na ba guerre tokufi mingi na ba crime tokufi mingi na marambo ebele donc basi les kabiso na ebele alors na ebele na bino bo mimoni sango na kati ya misala. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci na bino batbo pesagi attention na bino na émission oyo pe tokutani très prochainement tolobika nde tolobana suka émission na biso. Glory be to God. Bye.